innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba anglais nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Ngongo tokyo bino so sepela rakolanda journal la peuple info lingala tikate to fungula yango pona kota sabino ndenge plénière ezaki organisé vendredi 7 avril na Assemblée nationale toujours na Bokambemi ya honorable président Christophe Mboso bosimba ke ordre du jour ezalaki kaka moko poursuite ya débat pona oyo etali bon interpellation ya déchet ya société nationale ya électricité ba de éléments oyo bokozwa yango na basangola biso ezali koya tout poursuivre basangola so pona kota sabino ndenge Premier ministre Jean-Michel Sam Lukonde Kenge a participé qui mokola mercredi 5 avril na Pullman Hotel na cérémonie ya adoption pe signature ya charte ya union sacrée de la nation Bolanda. Pas de ténon. Mabe na salon rouge ya Pullman Hotel mokolo ya mercredi 5 avril 2023 na occasion ya cérémonie ya adoption pe signature ya charte ya union sacrée de la nation. Moment fort ezalaki tango bafongola ki nouvelle page ya union sacrée de la nation oyo désormais ekomi plateforme politique pe électorale na ambition semoko ya ko soutenir vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe kosungae ayeba na ko obtenir deuxième mandat na ba élection ya 2023. Plus de 300 partis politiques baza en ordre na ba document administratif na bango oyo ezalaki reconnu pe délivré na ministère ya intérieur sécurité pe ba affaires coutumières et pa yuapi bazalaki représenté et pa ya ba président statutaire na bango bosengeli koyeba ke ambiance ezalaki na ndenge ya mokete cérémonie e bandakate e bandi mo ya bienvenue et pesamaki et pas na emoko numéro 1 à ba warrior camarade Jean-Michel Sam Lukonde Kenge oyazali membre ya présidium ya union sacrée de la nation et pas yuapi atalisaki satisfaction na ya komona ndenge ba parti politique ebele bayanoli na mbela na bango
pe na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bosengeli koyeba ke na ngambo ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ye na ngambo na ye azali membre ya présidium a rappelaki bango historique ya naissance ya Union Sacrée et pas ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asukisaki coalition FCC Cash bosimba ke ezali opportunité pona bango ya kobelela na ba parti politique ki membre ya plateforme ya chef de l'État ya kosadere na ba valeur pe na ba principe prôné ya initiateur na bango bosimba ke na charte oyo Mateya epesamaki epa ya frère moko ya message ya prophète ya Branham oyo aprechaki na oyo etali bolingo pe pardon na ba sociétaire ya Union Sacrée de la Nation kuna abakisaki que chef de l'État aza na posa ya batu nyonso ba évoluer na climat ya confiance pe ya considération na sima ya ba intervention ya ndenge na ndenge charte ya Union Sacrée de la Nation ezalaki adopté elongo na ba président ya parti politique oyo bazalaki présent na salle wana bosimba ke plateforme oyo ezali doté na présidium oyo président ya Sénat Modeste Baat, président ya Assemblée nationale Christophe Mboso, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, vice-premier ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre ya économie Vital Kamerhe, secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya Mwana Boute bosimba ke ba sociétaire ya Union Sacrée de la Nation ba pesani rendez-vous le 22 avril 2023 na stade de Martyr pour la sortie officielle ya plateforme politique na bango. Dans son sous simba qui est jeudi 6 avril, la République démocratique du Congo mobimba ba kanisa kiliti ya prophète Simon Kimbangu na tina wana ndekilti monene ezalaki organisé na Kambape na centre d'accueil Kimbangisa ya ville province ya Kinshasa. Héritier Mapindemi azalaki kuna na compte ya Info Lingala. Ndenge kaka ezalaki prévu date ya le 6 avril 2023 ndenge gouvernement a décrété yango date pona kokanisa début ya œuvre ya prophète Simon Kimbangu oyo abandaka mosala na yotope a opéraka premier miracle un certain 6 avril 2021 na cité Nkamba kuna na province ya Congo central bosimba ke à part culte ya munene oyo ezalaki organisé na cité ya Nkamba awa pe na ville ya Kinshasa centre d'accueil Kimbangiste na commune ya Kasavubu e yambaki batu ya ndenge na ndenge ba autorité ba personnalité ya ndenge na ndenge ba yaki pona kosangana elongo na ba Kimbangiste pambate Simon Kimbangu azali ko appartenir kaka na église Kimbangiste te Simon Kimbangu azali patrimoine ya République démocratique du Congo Simon Kimbangu azali patrimoine ya Afrique reconnaissance oyo epesaki non seulement ba Kimbangiste esengo kasi ba congolais nyonso oyo bazali ko reconnaître œuvre ya papa Simon Kimbangu mon côté à bosanike Simon Kimbangu azali bongo parmi batu oyo batombolaka mongongo pona kotelemela misala mabe ya bakolonialiste oyo ebandaka kosalema na tina wana Simon Kimbangu atelemelaka bango apesaka ba prophétie ya ndenge na ndenge à partir ya 1921 déjà Simon Kimbangu alobaka na ba Belge ke mokolo moko République démocratique du Congo akozwa indépendance na ye mindele bakokende Congo ekozala géré epai ya ba Congolais a résumaki yango na kolobaka ke mokolo moko moto moindo akokoma mondele pe mondele akokoma moto moindo elakisaka kaka ke un jour mboka oyo République démocratique du Congo ezali ya baindo ekozala diriger epai ya ba mindele lisusu te kasi ekozala diriger epai ya ba Congolais bango moko na tina wana journée le 6 avril ekoti parmi ba jours fériés na République démocratique du Congo ezalaki fêté avec faste na centre d'accueil Kimbangiste même la province nyonso la République démocratique du Congo ezalaki ambiance moko ya makasi. En rapport na date ya le 16 avril au République démocratique du Congo et kanisa ki debi ya œuvre ya prophète Simon Kimbangu na tina wana nde ba reporter ya journal ya peuple ba zwa ki makanisi ya moko ya ba politique ya République démocratique du Congo zali bongo mama Marie-Josée Ifoku oyo pona ye atalisi ndenge parti politique na bango AEC eza kosala continuité ya lutte ya papa Simon Kimbangu bolanda azana micro ya Stéphane Skandi. Donc là, nous avons proposé que la 4e République, nous avons s'appuyer déjà la devise Oyo, Simon Kimbangu Atikela Kibiso. Bolingo,
Mibeko, Misala. Et donc, eux, ils ont déjà proposition d'Abisso, eux, ils ont la devise, il y a 4e République, pour toujours honorer Oyabisso, Azaki, déjà dans la vision, il y a fierté pour Namboka. Le 6 avril, dorénavant, et comme une journée, comme il est reconnu pour Nabisso nationalement, que Ezali, jour toujours célébrer un grand, Simon Kimbangu, au Bisso Nyos, au histoire naïe, d'ailleurs, il fait côte en akati, il y a éducation, il y a Nabisso, tout le monde doit reconnaître Oyabisso. Et Ezali est Sengo, pour na motoroko langai, on azali na combat, il y a koluka dignité, il y a peuple Nabisso, il y a koluka liberté à peuple Nabisso, Ezali et Tumba Oyo, Simon Kimbangu abandara déjà les bossos. Ezali à niveau spirituel Azali, Ezali à combat politique Azali, c'est un révolutionnaire. Et pour nous, c'est un véritable modèle. Et pour Nabisso Ezali et Sengo Makasi à Koyeba que Azali est reconnu aujourd'hui comme un grand, comme un héros de la nation Nabisso. Et moi, je dis toujours que comme il y a tant oyo, il faut que ma histoire ya mboka na biso biso moko. Et na date ya lelo, to bani susu, to bakisi lisusu ya kokoma histoire ya mboka na biso. Parce que comment na biso ezali to luka, to mbota maesika. Et c'est ce que Simon Kimbangu voulait, alinga ki to reconnaître valeur na biso en tant que noir. Donc ezali conscience africaine. Ba nyongi biso banda bambula ebele. Et il y a un temps pour tout, et comme il y a un temps oyo, il y a qu'on valoriser oyo biso tozali. Alors, il n'y a pas grand chose à dire pour na biso lelo, to linga kaka to sepela, to linga ki pe to féliciter mokonzi ya mboka, ndenge à reconnaître mokonzi ya Simon Kimbangu na kati ya histoire ya mboka na biso. Simon Kimbangu na bitumba na ye ya souveraineté ya mboka, eloko azali koluka yango wana. Tango ya lobaki que Mondele a kokoma moto moindo a kokoma mondele, c'était une façon de faire comprendre biso que toko matana dimension ana. Na epti so bolanda ka parole na munene alobaka que Nouvelle Jérusalem c'est que komi na Congo et komi na Kamba. Ezali un grand message pour dire que l'ère Jésus-Christ a yela biso likamba mbotama esika ya renaissance. C'est et on est combat na biso tozo senga ke Congo ekende na mbotama esika. Pour nato banda sikoya kokoma histoire na biso. Donc pour ngai Marie-Josée Ifoku ezali esengo makasi reconnaissance ya date. Pour nous clôturer en beauté mois de la femme, boyeba que Fondation Néron Mbungu et Longo la dynamique ya ba serviteur dédié ba organiser qui culte d'action de grâce moko weekend et les kina flat ya honorable Néron Mbungu ezwami kuna na commune ya Matete et mapinemi apesi bino ba détail. Et tout le coup, maman, il y a différentes catégories socio-professionnelles. Tondaki mikolweleki na al ya flat ya honorable. Néron Mbungu oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete pour na ko assister na culte d'action de grâce oyo Fondation Néron Mbungu et longo na dynamique de serviteur de Dieu. Pe prophétesse Duna Andrea Basalisaki pour na ko clôturer en beauté mois de mars oyo et pesami et paye ba mama. Prophétesse Duna Andrea ye ateyaki mingi na occasion oyo na mateya na ye azwaki na Rite chapitre 2 verset 2 oratrice alobaki boui. C'est une femme malgré elle a perdu son mari. Prophétesse Duna Andrea a sepelisaki pona partenariat malamu ezali entre église na ye na Fondation Néron Mbungu pe dynamique ya ba serviteur de Dieu. Culte ya révolution oyo selon prophétesse Duna ezalaki pe occasion munene pona ba organisateur na yango ya ko sensibiliser ba mama na oyo etali ba rôle ba sengeli ko jouer na bisika bavandi pe basalaka na tina ete bango pe ba continuer na développement ya mboka bosimba ke na suka ya culte ba veuve ba pesaki bango maputa pona ko sepelisa bango na sanza oyo ya ba mama pona geste oyo esalemaki balobaki merci. Na papa Néron Mbungu na ndenga kanisi biso mate ya pete ya mikitoko makasi epeli makasi nzambe abakisila ye ebele Néron Mbungu na suka ya masolo mai pe baji etambolaki en tout cas nyonso elekaki kitoko ba mama bazongaki na esengo na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais boye ba ke info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse bozo bango na micro ya Micho Olenga Kunga. Na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te.
lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke ada joinza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo ezali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga. Ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais ba engaganga na 2011 toloba nazali na 11 ans et demi na CAA, donc 12e année na yango. Na bandaki na CAA neti agent comptoir. Après wana na yeko koma agent call center et puis ba konzi ba yeko ba non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi. Na zongi agent comptoir, agent check-in et puis na performance ba yeko matisanga na yeko koma chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir misala ebele il faut qu'on vérifie ba vol koyeba est-ce que vol oyo kozala vol oyo kozala te air ya vol est-ce que bozala combien de passagers checking erubanda air nini donc les années ozala musala kosunga batu kosunga ba agent na kosunga pe compagnie. En fait je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client, alors il faut vraiment nazala ernyo soana pour na koyeba client so kaza na problème so kaza na mbeba il faut ko sungaye ndenge nyoko ki ko lakisa ye ezamba misusu baya kayebi na ko voyager te il faut sungaye ou lakisa ye comment il doit s'y prendre wapi ko bandila wapi ko sukela. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali ko pesa lokola likanisi pe constant nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas boko évoluer bien. Toyebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré to les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozara ko voler na avion amike o babengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autozaki na bango bakokaki ko maintenir aviation et puis programme ya ba vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka une année 2 ans tous travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo desali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA mingi penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA vous êtes trop amoureuse de la RDC et des Congolais. Bilili bauti kolandeza ki bongo ya Igong Tingi to poursuivre basangola biso pona kotel Sabino ke Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean Oscar Kiziamina Kibila baza kolengela campagne d'évangélisation moko na stade de Martyr na ville province ya Kinshasa oyo bakobanda yango vendredi 18 pe bakosala clôture nango dimanche 20 plutôt août 2023 et kozala bongo lo sambo pona mabota pe pona mboka bolanda badete non. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, l'homme de Dieu,
l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans le stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kipila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zwami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Zangate. Kini wifi eda internet ya qualité yango eza na rapidité moko ya kosakana te nyonso na pona ko satisfaire ba besoin ya population congolaise. Igor Nting. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba. Boyo kelanga eloko oyo Kin Wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet. Ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama na 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler ne lengi pe o télécharger biloko nyonso oyo zanango posa na ba entreprise bar restaurant, hôtel, église, même na wenze, bon partager connexion à ta quartier mobimba, pour Kin Wifi, internet assuré, vitesse et kuba, yango et katana kate, toujours intact. Boka mwe teo, pour installation nango, eza très facile et pas wapi, ba installateur baza partout na République démocratique du Congo, na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye, place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo a partir ya Panadol. Soko osombi antenne na yo, bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka, oza pe na baingénieur indépendant, bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kuta Kin Wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble la Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi Potopoto Protivap ezali potopoto ya kitoko équipé acheté ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mimi mwa ezole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boy alia na pasi mwana oyo. Mwana ko lia na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoni malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitso nyoso toko bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi. Mboka mobimba. Echita ingi yo. Ha! Protivap
Poto kitoko pona ba bébé pro. Tozana communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango. Famille Kaila, Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline, Jolie, Jason, P. Nathalie Kaila Kapenda, Oyo Azali, journaliste présentatrice na Info Lingala, journal ya Peuple pona Peuple. Bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayibai na bango nyonso, liwa ya papa na bango, Kaila Yivila Victor, Oyo akufaki bongo, na butu ya jeudi 6 avril 2023. En attendant, Zotu ya Moui et bombami na morgue ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité. Programme ya matanga ekopesama mikolo ezali koya. Info Lingala, journal ya Peuple pona Peuple, akaboli mawa elongo na libota ya journaliste présentatrice naye Nathalie Kaila Kapenda. Un jour de mon départ, puisque les hommes diront de moi quelles sont les traces. Malem beto komi kopusa na suka ya basango na biso Héritier Mapindemi asaleli bino info ya ba journaux. Mbote pe boye bulamu na info ya ba journaux ya vendredi 7 avril 2023 oyo tufungoli yango na bi hebdomadaire indépendant d'information générale. L'objectif a commis boye alobi ba Nations Unies bazali contre proposition ya loi Tchani. Wana ezali ekomami bongo na une ya journal l'objectif confrère alobi proposition ya loi ya Tchani ezali ko susciter ba réaction ya ndenge na ndenge epai ya bato nyonso. Même ba Nations Unies ba se prononcer pour na koloba ke loi ya Tchani to proposition na ye oyo ezali soutenir epai ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi-Mpwanga ezali bongo ko bebisa processus électoral. Ezali bongo proposition moko raciste selon ba Nations Unies ezali ko écrire ba Congolais mususu ba na ko participer na ba élection te pona bango balobi non na proposition ya loi ya Tchani. Félix Tshisekedi azali ko se blender politiquement pona ba élection ya 2023. Wana totangi yango na une ya journal le journal confrère à Betty Masolo ya charte ya Union sacrée de la nation oyo ezalaki bongo signé mercredi 5 avril na Pullman Hotel et Paiwapi ba sociétaire ya ndenge na ndenge plus de 300 partis politiques mobimba ba teki signature na bango pona ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na l'élection ya 2023. Donc Union sacrée est commis désormais plateforme électorale on a coloqué la chef de l'État deuxième mandat. La prospérité n'angambunaye a Betty Masolo ya culture totangi kuna alobi na Sokoda Blaise Boula azali ko s'attaquer na décision moko ya fake oyo ezali ko profiter na président ya conseil d'administration sortant Jossar Nyokalongo pona Blaise Boula oyo azali bongo PCA auti kozala élu mikolo eleki akomaki correspondance pour na kosenga na ba partenaire nyonso ba suspendre paiement ba redevance to ba droit d'auteur et pa ya Nyokalongo to pe ya comité na ye oyo pona Blaise Boula mandat na bango esilaki depuis le 9 février eleki na tina wana Blaise Boula azali ko reconnaître Nyokalongo soki mokete malgré fake azali ko privilégié kaka na culture na même journal la prospérité concert à lobby Félix Ouazekwa akani ko affronter stade de martyr. Félix Ouazekwa roi ya S grave à lobby azali pe capable ya kotondi sa stade de martyr de la Pentecôte. Félix Ouazekwa a promettre ba Congolais nyonso akobeta concert na stade de martyr mikolo ezali koya ba Congolais ba kende ebele qui ne risque rien à rien. À prévoir date il y a le 12 août 2023 pour na ko affronter stade de martyr de la Pentecôte. Voilà l'information où ende to soki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci Héritier Mapindemi pour la info ya ba journaux obuti kosa la biso ya ngonde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pour na peuple soki bo sepela ki nango bo pesa merci na Igon Tingi oyo azala ki na sima caméra boye ba ke montage sima maki na Christian Kangebeni pe Pichu Mons ya journal ya peuple pour na peuple zaka superviser et pa na moko Héritier Mapindemi bandeko botika malamu ngala bino to kutani mokolo na dimanche. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo
tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi